na avenue ya baleki na biso to ya bana na biso tombota so eza ke mama moya komisa mwana eza ke mwana na alpi uniforme te na sondeli bana mibale moko oyo atika te mosusu oyo atikali puis eza vraiment mpasi mo tosala desanga mpasi eza ke na biloko ya mboka na biso ekomolanda belanga pourquoi elo lokola bakondu elo lokola basango baosala bukanja biso bukanga lonzo awa elo lokola baloso oyo bazolona kaka na koto yo querelle politique koto yo déclaration donc déstabilisation ya politiciens oh non pour remona soki élection salamité tout ça ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, il y a Bisso Podcast TV, donc chaîne de référence. En tout cas, un grand merci à vous, donc abonnez à Bisso. C'est que bateau vraiment bandingara Bisso, bateau batalaka Bisso, pendant que bandeli tina suka. En tout cas, un grand merci à vous. Donc bon, continuez toujours na confiance au besoin de Bisso, Bisso peut être sala suko, musala malamu kaka nengeza. Donc j'allais vite à saluer donc notre patron Ronnie Malunda, mais que Yannick Malunda, mais puis notre partenaire Nabiso. Et donc voilà, vous s'abonnez à la chaîne YouTube Yabiso Podcast TV. Ok, ti place ma commis s'abonner, la cloche à notification. Place pour nous appeler des informations. Nions sur ma vidéo car comme au car n'engagez voilà. Le last coup toza awa na district ya Moamba, précisément na commune ya Lemba, na siège na Biso. Il y a Podcast TV parce que Podcast TV c'est du sérieux. Podcast TV c'est ensemble. Podcast TV tous unis. Podcast TV ensemble pour toujours et jusqu'à la solution. Donc voilà, tu côté ce côté na siège na biso. Tout cela makambo ya vie sociale et puis makambo social politique et naza na ba confrère nanga, naza pe na ba concert nanga. Toko beta lisolong biso nyoso kaka ndenge ezalaka nazana Mama Shada nazana artiste Safu notre caméraman et nazana Josué nazana maman na biso Prudence Ngini original mon ami de souffrance n'a pas marché à boire la fleuve mais nzamba salaki d'accord quitté donc voilà je remercie aussi Montréal ingénieur Doba Sadissa ainsi que Nabatu Nyonso kaka ndenge ezalaka merci on se retrouve juste après merci. Voilà, et comme je vous avais dit, tout ça ce qu'on a siège na biso il y a Podcast TV et précisément na avenue Lukula 88 dans la commune de Lemba na district ya Moamba. En tout cas, il y a Bisso Podcast TV chaîne YouTube, tout ça vraiment sérieux donc nyonso awa ezala pena na bosembo. En tout cas, internet na biso et bolanda biso ba abonner na biso. En tout cas, vous s'abonner toujours massivement à la chaîne na biso ya Bisso Podcast TV. En tout cas, un grand merci encore les deux patrons de cette chaîne, Ronnie Malunda, mais c'est que Yannick et Malunda, manaba partenaire à la biso et Kaka Nengezalaga. Voilà, très cher internet, nous donc to vandisco en famille et bah confrère nanga ba concert nangai et tous beta pena ma solo kaka selon ndenge mboka na biso izotambola to yebite to koma tiwapi ensemble pour toujours et jusqu'à la solution. En tout cas, internet na biso bolanda biso toujours ko bana émission bandel tina suke ko sapena kitoko ba commentaire na bino ba j'aime bo liker en tout cas et ko vous allez vraiment bien makasi. Là je vais commencer à Laura la Barcelone donc voilà moi ça pembe car ndenge zalaka na passé déjà micro na ngai pa maman la biso Laura. Maman Laura, bonsoir. Bonsoir très cher bonsoir. Merci beaucoup na ba bonino si balingaka Laura Gira pour la partie de la presse congolaise. Ndeti ngai pona ngai vie sociale pour le moment na monde na biso na ville ya Kinshasa. Zo marché vraiment bien ti wata parce que le $1 eza au matamakasi, biloko ekomi cher makasi, difficulté eza makasi. Tout ça na rentrée scolaire. Mais na sali analyse moko boy constat on a na sali avant na remarquer na monique même ba maman ba papa ba ndeko na biso ba oteka na ba marché na pasi tala kutu ba uti ko pousse pe kutu rentrer parce que mbongo eza au mata dollar eza déjà na 24500 papa c'est sous 28500 saki eza ko mata makasi kaye nini tout consort là
maman oyo aza na 5 bana mpe mobali naza fonctionnaire à l'état akoévolue ndenge nini biloko eza vraiment yo mataka nde baolakisa biso na batiktok na biso awa bakangi fufu batie mopepe fufu 200 mopepe 300 donc toza vraiment na mwa mpe badifficulté ebele ya kovivre en plus bandako emati biloko nyonso donc mpo na nga vraiment mambo moye nalobango tro eza te mpo estresse nga voilà surtout fufu po mama lorala kati mona bate surtout fufu na se batie fufu likolo mopepe mboka na biso tozokende wapi loso ya pamba makala esili po moto aza na posa lamba madesu to ponda madesu fo lamba mwa loso agreye mwa moseka ukwisi comme ça la atia pembeni aosala ndeni moto aza na bana 6 laka aza na 10 000 francs aokewenze ekoka te wata je te dis la vérité nga naza nga moko me banda ntongo ti mpoka lia mosu na odepense 15 000 francs so pour eza to bandi na makala bo baoyo baza place oyo mai ezalaka te baosomba mai na bido mai ya osomba emati avec 5 enfants aussi à la maison emati donc omonake eza mpe pasi gouvernement bakonza mboka batalela biso vraiment likambo surtout ya dollar bameka mpe na okokitisa dollar so bakiti dollar par rapport à biloko mosusu koévolue très bien parce que rentrée scolaire eza mwana nyonso fo atanga mpona avenir ya baleki na biso to ya bana na biso tobota so ezaki mama moya akomisa mwana eza te mpo mwana na azwi uniforme te na sombeli bana mibale moko oyo atika to mosusu oyo atikali vie eza vraiment mpasi ma otosala descente na selembao donc baréalité oyo namoni na selembao donc mare okoka te donc eza en tout cas, nous demandons au gouvernement congolais, en tout cas, basunga biso pena aux apena kitoko makasi parce que ba posto bozawana et ça que non peuple onde ba fotara bino pour que bozala wana. Alors faut apena souci abato. Ils que non aux mbongo otala libenga na yo ozi mbongo tonginda ko étage ozi mbongo otili bana na mikila poto mais bato ba vota kiyo bazo souffrir. En tout cas, eloko oyo totika ngo vraiment eza mabe makasi. Merci beaucoup Maman Laura. Député na biso bon ba ya kaler bazana posa ya vote. So ba monde ki ba élection komi pembende ba komo ya. So ka to voter bango esili pona bango esili. Bazonga na base te. Komona te ke ba mona na base. Ba na posa ba te. Ba za na posa na bino au cas alinga renouveler mandat na ba voter ye lisusu. Omona ayenzo ka neza bionte. Le o bimi déjà pas batu moko bo oye wana. Ba voter aux yeux c'est bon ba voir na biso ndesali ke lelo ba benga au député lelo esali ke ba benga au bunyo so ba benga wana eza likopo na biso mais là biso to voter yo to na ba difficulté c'est le mbo wana difficulté za makasi donc mon porte comme fenêtre on a auto mon porte comme fenêtre surtout ça tambo la place mon bon non ça le mission mais pour excuser ngala msuna boki so ya ta 17 fois na place mo na télémi parce que okoka te solo matiti baolamba likola matiti baolamba likola baolamba likola solo ba député o ba vota bino na selemba oza bato basali 8 ans baolala sans mai baolala courant ya malongaki baomela mai ya forage eza mungwa na mnodo ba condition mo boye eza bien te eza vraiment bien te mawa trop donc merci beaucoup Ata. Ok, merci beaucoup en tout cas très cher internet il y a Biso Podcast TV vous s'abonner massivement vous s'abonner que tina cloche ya notification et que vous appena malamu mingi merci pour na maloba ya maman na biso la chroniqueuse Laura la Barcelone et maintenant n'a passé ce que pas ya Prudence Ngimbi original mon ami de souffrance maman original bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup les gens de la presse congolaise. Comment vous allez? Oui, je veux dire merci et salut à tous les chers abonnés de la chaîne Biso Podcast, la chaîne de référence pour la ministre de la oui, je sais que vous avez révélé des fois au poste de la Bino pour vous landa Maramoto, moi analyse sur Maramoto, les vies sociales, Yambo Cannabis. What tout comme que Mabé. Et avant au quota, là, mais flashé, batunyo sur original, la petite Zébé à la tête, table autre m'a dit original. Bientôt, c'est mon anniversaire, donc wow. Déjà le 14 septembre, Kalaté, le 14, c'est déjà demain. C'est moi. Waouh! Batunyo sur original, moi, va se souhaiter la bino et ça la grande dame. Et non, contre la sigale, en tout cas, Wata, Mino, les athées. J'ai péné un mot à biso, il était très mal. Nous avons fait ce petit sangat, nous avons fait ça passer. Et ça qui n'a pas eu l'eau pour y avoir un biso et comme on l'a dollar.
pourquoi elo lokola bapondu elo lokola bamasango baosala bukanza biso bukanga lonzo awa elo lokola baloso oyo bazolona kaka mpa na biso moko bafruit ya mboka na biso mais soki oki otuna yango olobi mama cher boye eyo ozomona dollar na ekomi te donc pourquoi biloko ya mboka na biso so bamilanda 3 dollar lelo motu na to na ye nde personnel otoloba kuna 24 500 kuna 27 000 kuna 28 000 donc motu na motu aoteka azozeba prix na ndenge na ye ondire l'état aza te comment c'est petit bafonctionnaire à l'état bazwa salaire na bango na franc congolais mais bandako bafuta na dollar oui esalama wapi tovandi mwa moke libanda na vandi na Brazzaville bazofuta bango na franc CFA bafuta bandako na bango na franc CFA monnaie na bango oyo bazolia franc CFA na vandi na Angola na Luanda bandako bafuta ngo na kwanza basalaire ezokende na kwanza mais pourquoi na mboka na biso na RDC bato bafutama na franc mais bandako na dollar siko dollar lelo lobi ezalaki 9200 bato baoza to mosusu salaire to mosusu ya 200 000 francs ya 300 000 lelo basalaire ya bato emata te tikalaka na niveau wana e bandako ekomi ba $100 yango lelo c'est 245 000 place mosusu 250 depuis mama lopango azo exige kende kosombelanga dollar pasaka na moni jeke mabe makasi ondire dollar yango nayebi te est-ce que dollar yango akolia yango akochange yango avali yango akochange yango ah voilà voilà tozo évoluer te saka biso moto boma RDC parce que tozo mbonga bapaya to teli boso bat bakomi ka nyonso dollar qu'est-ce mapai na dollar qu'est-ce masango ba betelo dollar pourquoi biloko ekomi lokwa boso ko important masango plus mon pépé na bukanga lonzo basali babilange belé ba masango ba loso tout consort mais lelo so ketno loso ils ont mon dollar les comité non oui vraiment donc des tirs pourtant les coton moli ba pour ça la soutenir na Kinshasa mboka le quoi RDC Brazzaville va dépendre de la biso na courant oui Angola va dépendre de la biso na courant mboko vivre ba guerre belé ba suka liberté na 2002 mais lelo so ke na ngolo mon les français ma pesa pas RDC ngama ma betele misanga tenir télématé pardon télématé. Voilà, merci beaucoup. Et là, c'était Prudence Ngimbi original. Et c'est ma concert aussi de notre chaîne Yabiso Podcast TV et Kanel Lobaki. Voilà, maintenant nous passons à Maman Chada. Maman Chada, après ça peut point de vue na service social et puis tu recotes sur la question des ala. Maman Chada, bonsoir. Comment? La muka Maman Chada pour tourner bazolanda ka ndenge zalaka. Ukoba sanini obande ko ba otiko loba. Voilà, voilà pour dire problème par rapport à la sociale, donc dans social par exemple ma casse to éviter to kende la va besoin de ma casse pour pouvoir dika on a autour le Luanda de la raison ma casse to a de la raison la sociale na maison polia na bango c'est ça pour qu'on a autour la bango donc polia kuna kitoko makasi na tozoye bate ah même bible lobi chaque chose à son temps et le connaît c'est dans la table mais ce qu'il y a biso de leur raison mataka okende kuna na tona okende kuna na tona tozoye bate to kedwa o mono ke wenze oké osomba biloko akolia okoma kuna na mbongo yo memeli na esiko ke kokuta biloko déjà komata parfois donc seront bébala na papa kasi de to yibi mbonga wete olie mbonga wete bana ba yebianti or que dollar ezo mata bango ezo profiter la ba dollar ezo mata marché pe dans toujours ko mu to yebati to kende wa en tout cas pour na dollar ma beza makasi social déjà ma be makasi même babo evia ba kulu na oyo bazo sala ka ba dégâts même ce total bien eza ka ba kosa ba dollar on a social les qui to côté social les qui to côté tant que ça dans un souci à survivre, à lire, à la tout pas là de sa moitié. Parce que tout à dollar, et tout matin, en plus, social les indiens, même la rentrée scolaire, bah c'est belé, à ça souci à pourtant, mais apparemment c'est pas difficulté. En somme, le rentrée scolaire, parce que dollar et tout matin. Tozoye bate tout ça non ni tozoye bate solution ni to sala
ou bien tokota ata baprière ata bagene prière tokota tomata bangomba nini pour que makambo esila Vraiment, vraiment, surtout ça. toluka ta solution wana tosangana biso nyonso monde entier tokota ata bamabondeli pour que makambo esila tomettre fin en tout cas po ya koloba pesanga babi ya biso podcast choc de la référence wana nga na batsamtie bientôt c'est mon anniversaire le 19. Waouh! Donc bao ba nyonso balinga ngai ba cher abonné ya biso podcast journée nanga anniversaire en tout cas ba jeune ba ko souhaiter bien ça la bien makal je vlog ya dégâts merci. Très cher honnête, il y a Bisso Podcast TV en tout cas. Un grand merci à vous. Il faut s'abonner massivement quand l'émission et Bandeli tout ce que voilà. Tous abonnés à en tout cas la famille à chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast TV, bah concert et puis là confrères. Voilà, tous un siège na Bisso vraiment awa et si ko wapi to ko zapina Matéa et si ko wapi to ça la paix analyse service social sur politique mais est-ce que to banana na vie sociale. Tous Bisso mo pété tous abon na maître na Bisso maître avocat. Au siminga au moni makamon maître Jean Fumo. En tout cas, je vous salue déjà. Bonsoir maître. Bonsoir Wata. Comment merci. Vous allez? Oui, ça va bien. Et toi-même? Yeah, moi aussi je vais bien par la KCD. Bon, nous allons parler à Lingala. On va mettre en français. Toi, pas Lingala, toi, nous sommes à Lingala. Alors, on a dit, cri de détresse, il y a maman, nous sommes dans la vie sociale, dans la Bisso. Il faut reconnaître que la vie sociale est ce qui est mal monté. Je sais que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est conscient que Mboka, vie sociale, est même au boulot. Même si le slogan est le peuple d'abord, mais vie sociale, on kanisa qui est en akoya, moi, réajustement, mais tout le monde dit que tu reconnais que les forts n'aient nango, mais jusque là, vraiment, ça ne va pas. Donc, surtout que d'abord, dans le domaine, il y a d'abord social, il y a peuple congolais. Le peuple congolais a vivre dans moins d'$1 par jour. Donc, il y a une dose journée, c'est limité par jour, dépassant à combien? Ceux qui tournent ailleurs au lieu. Donc, c'est compliqué. Oui. Et ce total IP, la situation auto vivre actuelle, Batou, à la veille, il y a rentrée scolaire, tu éviter ceux qui sont à lobby, ceux qui vont reporter. Je crois peut-être reporter. Il y avait d'abord un engouement. Non, c'est déjà reporter déjà parce voilà. Que bon, exactement. Il y avait déjà un engouement. Il y a des parents qui se cascader pour nous somba. Ne fût-ce qu'un cahier à la veille. Voilà. Il y a rentrée scolaire. Donc c'est un problème sérieux où il faut que tu ailles lango bien, tu lancer des cris d'alarme et pas l'autorité politico et en bas biso, pas l'institution pour que la réflexion et méga comme la bango pe. Donc podcast c'est la chaîne monene. La YouTube, nous osons croire que la réflexion à biso et comme la bango et que ça bango peut moi ndingisa n'engemo boya comprendre parce que ba yo bipé ba consommer si on parle on continue à parler ils appellent une façon pour nous il y a qu'on interpeller bango autrement parce que tout ça bateau bazo diriger nous avons aussi droit de parler. Alors vie sociale vraiment ils a bien été dans Mboka il faut qu'en tout le cas to bongisa ngo. Donc quand on dit nous c'est-à-dire que Congolais peuple Azali aluka ko bongisa. C'est vrai. Au moins Mboka na biso un problème il y a des investisseurs on n'a pas des investisseurs. Les loyaux problème il y a chômage et ça tellement rongé population congolaise. Mais est-ce que place là tout na zona moi muké parce que ni ne zangaka pour que ba investisseur ba na Mboka na biso Congo. Bon, problème il y a investisseurs dans Mboka na biso et ça problème pe mususu il y a la guerre autour dans le pays. C'est vrai que na Kinshasa la guerre est mais Congo est dans l'ensemble na est bitumba ezali. Et puis système judiciaire na biso pe il faut tout revoir dans l'ensemble. Quand les investisseurs même si baki na ngona est ba na Kinshasa, ba na d'autres provinces, ba faire face à la tracasserie. Moi, je la maison, par exemple, il y a un ordinateur. Maison à ordinateur. Il y a la maison, un processus, il y a un document pour installer la maison. Au commun, il y a des taxes, tu ne peux pas imaginer. Ça décourage aussi les investisseurs. Et puis, climat politique, on ne sait pas. Il y a la guerre, la querelle politique. La déclaration, donc la déstabilisation des politiciens, oh non, pour le monde, tout ça, ils ont besoin d'investisseurs. Donc, stabilité en Mboka, ils ont dépendre de l'investissement pour comment Mboka. Donc, voilà, donc question à répondre au Congo. Alors, chômage, dans le bas, si investisseurs, ils vont liquider moins dans le chômage. La majorité des Congolais, ça n'a pas été.
biso podcast au mona toki na signer contrat ça serait quand même une bonne chose na robengo pe mo investissement parce que mo na mboka Roni azana libanda na o liana pe mbala afane o liana mbala tani ba c'est Yannick et Malunda mais bon mbalena ndeko Yannick babino to sunga bana mboka à travers cette chaîne ba tiango en place et les gens sont engagés et permettent bango bazamwa quelque chose donc ce sont des Congolais au bazali banda ya ko pesa bango ta ba coup de chapeau ya ko féliciter bango parce que baza na souci ya mboka et ça peut une manière ya ko investir parce que c'est ne ça on va na epé mongala na epé achena yango ba faire na kuna abani na ko sunga na bato na ndenge mo kuna ou soit ta komina epé ko teka na ta ba ballon ouais c'est pas moi tindi mais quand il fait une entreprise comme ça et ça peut investissement donc yango là doza na pour faciliter pe moi ba procédure mususu pour tracasser ça partout moi procédure muke pour mbongo et décourager mais comme on a mon mboka patriotisme au moins la danse pas cause péga na jeune na danse donc yango wana pe yango zo me chômage parce que peuple congolais a vraiment na chômage si nous dans un chômage vie sociale les a bien à remelater à une assurance de vie parce que social ils ont englobé belé ils ont une assurance maladie les yo tout ça assurance de maladie on a besoin d'une assurance de maladie tout ça l'assurance de vie tout ça l'assurance comme sous il y a ba téléphone il y a appareil électroménager il y a assurance il y a bana donc tout ça il faut que mboka na biso to kende vraiment na viser moko ya ko bongisa bloko wana ko tata assurance je que ba société assurance eza libéralisée sona so eza libéralisé mais ba tu pas la information te au moins la même tout ça tongana nda ko ba maçon ba dans assurance pété et tout ça ça fait partie de l'association obeli oyebi no tene ni ngendo luka kisi donc mo bambika oh non eza malaria kana moni eza malaria les zoa kisi wana zoa métro so ki zoa nini ale omeli donc même maintenant na ba hôpitaux donc c'est un peu ça on a quoi dans l'assemblée donc ba cri de l'allégresse il y a ba journaliste à podcast lelo et ça là que to chango na voilà et pas ba konzamboka nous en sommes quoi que Barolandango, pour relayer, les a relayés partout et que contribuer à quelque chose. C'est une façon pour nous de contribuer dans la réflexion en Boka et rentrée scolaire, ils ont sous l'obité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos parents, même pour nos enseignants? Dollars, ils ont matakak. À l'époque, le Premier ministre Matata, il a dédollarisé, mais c'est comme un enfant congolais. Mais les lobbies, ils ont un enfant congolais, au côté de Wenzebo, ils ont un ordinateur comme un enfant congolais. Mais impact, il y a dollar et zakak. Au moins, il y a dollar et zakak, il colo. Et puis, les enfants congolais, on a tourné dans les enfants congolais, ils ont basculé dans le dollar. Le loyer, ils ont fait dans le dollar. Le dollar, ils ont des bisapés sur ma bébé. Donc, la mesure, il faut dans ce sens-là. Voilà. Ok, merci beaucoup internaute Nabiso et puis abonné Nabiso à la chaîne YouTube, la chaîne de référence et Nabiso Podcast TV. Donc voilà, donc ezaki bongo moi analyse à mon quieto yaki vraiment tout beta mela la service social mais à la prochaine toko zonga lisusu toko solo là kaka ndenge en tout cas grand merci na ma concert Laura la Barcelone et puis Prudence Ngimbi donc original mon ami de souffrance Maman Chada ainsi que l'artiste artiste Safou et puis na ndeko na biso Jonathan ici qu'à maître avocat chaque info en tout cas merci à vous pour commencer remercier donc Montréal ingénieur Doba Sadis ya gaillard ya Bodoka ndenge ça soit Vanelio Odae Babi. Très cher Internet, Podcast TV, c'est la chaîne de référence. Pour s'abonner massivement, vous bandez mission bandeli tina suka, ok na cloche ya notification. Comme ça partout qu'on a là, au monde a bien ma vidéo comme le kaka. Donc il a remercié vraiment et bateau ba soutenir c'est d'awata qui nous fait quatre les lions de la presse congolaise et le col a mauvais Ben Mbala le Gola 001 des États-Unis d'Amérique pourquoi pas se remercier Mamalo Rachou mère boss ainsi qui n'a pas boss nangai Roni Malundamba et Yannick Malundamba. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way to a begin cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yemi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa nankolo. Obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa. Ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga.
ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te